Alors, il y a Gabi à témoigner que kuna na famille Bota asilike la kabatu abenga na kabatu. Oh, belle salle à jeter. Oh. Il n'y a pas à se faire que les camoufles de haute no ya tindi payoté. Et que fingi mutu no be ya payé pas tindi nga mona a tindi ta tindi yoté a amsa benga naka. Oh, oui, oui, a benga na openza. Est-ce que ngam na tinda kiyo yom tondu ke na ba makamu ala yo kana ba voice. Nga lo bande vérité. Ndeke na kamabe. Bola mo epola kati. Et lelo ya Gabi eloko alobi mutu ko contredire ya zate tanaba o biso to lobaka. Que Belleville alongwisaka biso ba vidéo. Souci na ezali makambo ko finga na ngamu na ezala te. Et bazana essaie de Panama. Essaie de Panama comme une live ya nene ya nengeni. Parce que TikTok amatie moko nanko, soki mutu amatie moko nanko bakiti saka et. Alors sikoyo batiki essaie de Panama la live baza soki na mutu mususu bazo finga Belleville comme pas possible. Alors vidéo là sur les aki mutu mo ya Kinshasa salaki yango. Alors vidéo wana na famille Bota bomoni vidéo wana te. Vidéo wana na famille Bota bomoni vidéo wana te. Et qui a provoqué vidéo wana esalama? Tolobi te que si la lokola pekisi ete e Belleville pe apekisaka babiso te non. Tolobi te que si la mutatindi te. Mais Zuma bengi Belleville musenzi. Zuma zui vidéo oyo tindi na sala émission oyo et outi na TikTok. Babiso lelo to tomber victime. Babiso lelo to tomber victime to fingi sa Belleville. Mais sikoyo nene asali live wana pona kozala na essayer de parler modèle bazo finga Belleville bongo. Est-ce que sko bazo protéger image à Belleville? Alors, il y a Gabi à témoigner que kuna na famille Bota asilike la kabatu abenga na kabatu. Eza témoignage munene oyo na ngambu ya famille Bota boyoki yango na ngambu ya Sila boba. Nani a provoqué vidéo ane salama? Soit-disant mutu alaka na famille Bota. Soit-disant aza mutu a famille Bota. Alors, si comme mutu a famille Bota oya asali eloko wana. Sikoyo to solola na bien. Ekulu songo ya nini yango leti nga je le dis o bo bimisanga na makambo oyo batu ya Belleville bafingaka. Nga afingaka te. Au ça l'analyse analyse est vrai, au ça il aime sous critique, mais balongo sur la vidéo nango. Ba Clarisse Plasma, ba lembi na mango sa l'émission. Ba tout ba otuna lelo na olo de la bino. Ba tout ba otuna ba Clarisse Plasma ba lemba na mango sa l'émission. Parce que au ça la boye, au fingité, au recadrer ka batu, au retirer mission. Mais baza ba fan. Baba fan. CPI wana pe alemine ko sa l'émission. Donc so tali nene ya ba sa la live na soi-disant. Peut-être akowanga nango peut-être ako essaie de pas na mamati. Nene ya na essaie de pas na mabasolo la na bango. Nene ya na essaie de pas na mabasolo la ka. Nene ya na mida basolo la ka. Babi nenite bango za cop. So
soki omoni na sujet ya théâtre te ba na sujet ya musique bakozala la live moko ngonga na tuni mibeko oyo bapesaka awa pas des insultes pas de boye est-ce que bandeko na biso ya libanda est-ce que bapesaka bango mpe mibeko wana parce que lelo mukuma muso ezobima ya mutu ya libanda afingi comédien moko boye eloko esalami ya nene ya oyo soki ezalaki mutu moko ya Kinshasa asali yango soki ezalaki mutu moko ya Kinshasa asali yango mutu oyo afingaka lobi aofinga pe mutu wana ndenge nene afinga asila lobi aofinga Belvite bino boyeba yango te ndenge azofinga sila lobi aofinga Belvite et je l'ai dit oh famille Bota moi je m'en fous soki bolobi ke papa kuluto soki bana nene ya bonga za famille Bota bino nde boyebi te ngam na yebi nene. Au dernier jour, vous me direz que je suis prophète. Si comme mutu alingaka artiste naye, est-ce que akosala makambo nene ya sali? Ba famille Bota nyonso ba fan. Soki ngam nazaki na live ya bongo. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés. Merci beaucoup à internautes. Nyonso oyo mesara kolanda biso. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, papa kulutu ya famille Bota. Ni beauté ni éclat mobala litutu ya Moumanazolo. Merci beaucoup Nabino tout bozolanda biso à travers le monde. Merci beaucoup na ba famille Bota nyonso boza de partout. Merci beaucoup na ba mouré ya cinéma ya Congo. Merci beaucoup Nabino tout ndenge bo mesana kolanda biso na chaîne Oyo Haute Bascule Télévision. To s'abonner, to aimer ma vidéo, to partager et resala bien. Merci beaucoup na l'initiateur, le visionnaire Papa Tigre qui est à la ville de Texas, aux États-Unis, Nzamba Lola Apambola yo, manager de l'X, moutete la de l'X depuis États-Unis, na ville de Texas. Voilà. Merci beaucoup. Na Exode Mikebi, na montage, pe na réalisation. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Darling Love CPI Nabiso. En tout cas, merci beaucoup Nayo, coordonnatrice Nabiso. Merci beaucoup na Dodé Mavumisa Joao Pedro na Pesio Bambote Belé. Alors na Pesi Bambote Belé na couple bio maman Madongo ma motema ya Fiotingoma. Ya Madongo ma motema ya nangai Fiotingoma. En tout cas, couple moko exemplaire. Merci beaucoup na Bibi Rita. Là où repose le cœur du chef, Motema Mokonzi, Bambote Noé Belé, na Peso Bambote Belé, et na ville ya Aken, na Allemagne, BBC Rita, Malou Bibi Rita, Bambote Noé Belé. Bambote Belé na Alino Soba, Motema Matina, couple oyo, Basala Bamboule Belé, Baoumela. Merci beaucoup na Bibi Kande ya BBC na Popular na Luanda, Gina Mabia la Pesa Fortuna vrai chéri Bambote Belé na maman Germaine na maman Pélagie Bambote Nabino Baza famille Bota ya Londres et ya Sylvine Jolie la maman chérie à moi si maman José Lusadi sous Bambote Nabino. Voilà famille Bota, je crois bien que tu as la film 15e épisode. Il y a filmé Nabiso femme duplicité oyo en tout cas ezaki toko en tout cas filmé oyo ezali filmé moko oyo ezote ya lisusu makasi tomoni wana ndenge keni asuki donc ndenge keni ba livrer parcellaire lele comme na maboko ya bakolo nango tomoni yango et sali vraiment omoni ko envier biloko ya batu eza malamu te mais na 15e épisode oyo en tout cas et côté ezalaki mbaku ezalaki bien côté ya Vini azo
akei ko fiancé mwasi or que mwasi wana azape kaka na kati ya famille ya mwasi na ye mususu oyo azali bongo mwasi mama Esther mwasi ya président Elombe Faustin Sukari tala niveau kokota ya vini komona mama Esther ayaya donc ozomona ki toyeba kotambola na vie nyonso eza vanité de vanité mama Esther azwi mbongo akomi ko négliger mobali na yo ezali président Elombe donc eza pasi mingi donc film na biso total film en tout cas film eza kitoko film ezo kende bien famille botanga na loba ngo à chaque fois mama salambaki biloko déjà ebeli atie na mesa tolia yango na esengo parce que ya biso mama azolamba biloko ezo sala kaka kitoko biloko oyo tozolia ezo kolisa biso ezo pesa biso ba beauté ezo komisa biso ba mbenzolo donc alors to continuer toujours na ko consommer film na biso femme duplicité oyo 14e épisode euti ko kota donc et ça les plaisir et dégâts en tout cas famille bota to consommer film et ko sala bien en tout cas lelo na yena loba eloko oyo lelo parce que famille bota na chebino témoin omoni madame Belleville tolobaka yango bien na ngambu na biso toza batu peut-être ba misusu ba derayaki na ngambu na biso lelo na ngambu mususu oyo ezali ya sila bapesaka moi exemple malgré ba misusu oyo baboyaka yango mais bapesaka exemple botala bandeko ya famille bota lelo tozwi témoignage ya sœur na biso Gabriel alobi Belleville soki ofingi abengaka abengani yo to ba retirer do alobeli yo sœur na biso Gabriel lelo a témoigné yango bolamu epolaka te et lelo ya Gabi eloko alobi mutu ako contredire ya zate tana ba o biso tolobaka ke Belleville alongwisaka biso ba video souci na ezali makambo ko finga na ngamu na ezala te etango alingi makambo ko finga te ezali pona ko protéger musala na ye pona ko protéger ye alors il y a Gabi a témoigné que kuna na famille bota asilike la kabatu abenga na kabatu eza témoignage munene oyo na ngambu ya famille bota boyoki yango na ngambu ya sila bobayoki yango siko nani oya koya ko contredire parce que biso toloba yango to pesa ba exemple belé biso mabatu oyo to vivaka peut-être lelo bamonaka ba biso géri comme etok ça la famille bota mais j'ai du mal ya kokanga photo na madame Belleville j'ai du mal ya kokende ba cérémonie mona madame Belleville cérémonie moko madame Belleville asa ebima nini batu wana ba fingaka bako bebisa image ya artiste letinga na simango mais la place o nga na fingaka na mona yango te na yaka ko finga na finga ka sila te na finga ka ba bolole oyo ponga pe naza père de la famille naza pe na ba famille belle famille nanga naza pe na bandeko nanga ba mona vagabond na télévision azo finga nga alors et pourtant quand tu finga nga lati kombo ya sila et à chaque fois na protéger ka sila na finga ka sila te moi je critique na critique ka sila ce qui balobi le loba la sa vidéo nga na finga sila ezati na critique ka sila alors ba biso lelo to bima ke batu oyo
bazo salir image ya belle vie batu oyo lelo bazo linga ba bebisa musala ya belle vie ba biso ba géri na ba batu musute nga na lata lelo casquette wana mais moi géri na ekolobela madame belle vie naza déjà géri Cobetox 207 de la presse na sala ata moi des films nanga etikala pe fula batu donc ça n'importe qui te. Alors tant que tu as protégé madame Bellevie, est-ce que c'est réellement bandeko oyo tolobela madame Bellevie, est-ce que tu protèges madame Bellevie? Est-ce que tu as protégé pendant nenge pendant sengeli? Parce que ya Gabi a témoigné ngo. Ya Gabi a témoigné que pas ya Bellevie a longwisaka batu et puis a bengana ka batu. Soko fingi mutu na kombo na e. Sikoyo, to solo la na bien. Et koulou songo ya nini yango, letinga, je le dis o, bo bimisanga na makam oyo, batu ya Bellevie ba fingaka. Nga fingaka te. Osa l'analyse mo analyse mo vrai, osa il aime sous critique, mais ba longwe soka vidéo nango. Mais eza injure te. Mais lelo, Zuma, auti ko benga Bellevie musenzi. Tolobite que si la lokola pekisi ete e Bellevie pe apexaka babiso te non. Tolobite que si la mutatindi ete mais Zuma bengi Bellevie musenzi. Zuma zui vidéo oyo tindi na sala émission oyo e uti na TikTok. Alors vidéo wana na famille Bota bomoni vidéo wana te. Vidéo wana na famille Bota bomoni vidéo wana te. Et qui a provoqué vidéo wana e salama? Nani a provoqué vidéo ane salama? Soit disant muto la na famille Bota. Soit disant aza muto famille Bota. Alors, si comme muto famille Bota oya sali eloko wana. Mbanone ezani. Mbanona ezani. Lelo ba biso tolati ba casquette moko boyeke. Ba géri wana ba fingaka. Moi, tout ça, bango ezate ba baby si image à Bellevie. Moi, j'ai na baby si image à Bellevie wapi. Na ajonga na ana ngoboye. Na baby si image à Bellevie wapi. Mutu azo sala live. Nenea na otanga komo nenea sala live. Et bazana essaie de Panama. Essaie de Panama comme na live ya nenea nengeni. Parce que TikTok amatie moko nanko, soki mutu amatie moko nanko bakiti saka eti. Alors sikoyo, batiki essaie de pas na live, baza soki na mutu mususu, bazo finga Bellevie comme pas possible. Alors vidéo la soki ezaki mutu mo ya Kinshasa salaki yango. Donc moi je trouve que batu ba na poto, baza na autorisation ya ko fingi sa Bellevie. Mais batu ba na Kinshasa, baza batu soko sali bongo babengi olongoli vidéo. C'est ça. Tocha rigueur sur tous les plans. Ah oui, vérité ça bokabwanité. Parce que nene ya asali live na essaie de pas na manengeni. Babiso lelo to tomber victime. Babiso lelo to tomber victime to fingi sa Bellevie. Mais si ko nene asali live wana pona kozala na essaie de pas na modèle bazo finga Bellevie bongo. Est-ce que azo protéger image à Bellevie? Tozala ba hypocrite lokwa na ngambo te. Muto osala mabe bo otika boboko la mabe non. Makamu o nene asali na biso famille bote ya la raté. Et voilà, lelo na yeko comprendre. Tendresse alobe loko moko nga soki na mati life na mataka mbangu na fingi Bellevie après na kiti. Donc soko tali nene ya ba osala live na soi-disant peut-être akowanga nango peut-être ako essaie de pas na mamati. Nene ya na essaie de pas na mabasolola na bango. Nene ya na essaie de pas na mabasolola ka. Nene ya na mida basolola ka. Babi nenite bango eza cop.
soki omoni na sujet ya théâtre te ba na sujet ya musique ba kozala la live moko Nene akozala live Mid akozala live essaie de parler akozala live mais ba biso yo ena batu mususu aza warrior mais le kola aza bakouk mwana sa ne émission ezati elelo live ya modèle wana Nene ya sali wana est-ce que ça ko protéger belle vie live ya modèle wana makambu oyo boyebisaka biso makambo to bolobaka ke to protéger artiste oui artiste a mérité protection mais pourquoi batu musu bo tikela bango ba laisser aller pourquoi batu musu bo tikela bango ba laisser aller point na yisa ki bino ke nga naza famille bota libérale na yisa ki bino naza famille bota libérale ngai banana ya je crois bien tout le monde a mona na quoi na ngana lukaka ndenge nini ya ko protéger belle vie ngai ba finga ngai famille ba bola na mutu moko ya famille libota pona bolingo belle vie na boya ko ya ko répondre pona bolingo ya madame belle vie na boya ko ya ko répondre et puis pona ko yoka ye ponga so na zuba pété na che awa na sala émission politique na démarra Kabila bosko yoka mutu mo ya maboki donc on a somme mutu te nga lelo mwana ana kanguru afinga nga lelo po na olobela madame belle via profiter aibi ke ba opekisa Gérard Olobati o musala bengi famille na biso famille ba bola et lelo ba leki na internet baza souter je vous dis exacte que pas belle vie ba considérer bango te balingaka belle vie na mutema mais balembi na bango parce que okosala analyse moko boye oyo kozongisa mutu eza art biso to ke nango ndenge nini eza art mais analyse wana ekobote le problème mais nanga mususu otala olingaka artiste no ba finga eta ndenge zuma ninga finga belle vie taninga zuma finga belle vie yango moni moi je l'ai dit na loba makamnanga yango moni même ba Clarisse Plasma ba lembi na mango sa émission ba tubo otuna lelo na lobela bino ba tubo tuna ba Clarisse Plasma ba lemba na mango sa l'émission parce que o sala boye o fingité o ye ko recadrer ka batu o retirer mission mais baza ba fan baba fan CPI wana pe alemine ko sala émission. Alors objectif na bit oya batu musuba o sala bazolinga balembisa bato ba yeko pour soutenir belle vie. Ba vrai o ba yeko soutenir belle vie balinga belle vie na mutema. O ba ko ka passe soki belle vie a eu problème. Nde ba vrai na baza mal aimé. Mais lelo bato baza aimé, bato ba matsa batu. Bazwa makambu ya belle vie eza cop. Toyeba ni bilongi nenge toza wana ti makambu ya belle vie eza cop baya pona ba intérêt na bango ba nene na ba essayer de pas na bana ba Mid la Taylor baza ba ndoki ya kolela bango ba luta milai je l'ai dit oh famille Bota moi je m'en fous soki bolobi ke papa kuluto so ba nene ya bonga sa famille Bota bino nde boyebi te ngam na yebi nene au dernier jour vous me direz que je suis prophète. Si comme mutu alingaka artiste na ye, est-ce que akosala makambo nene ya sali? Ba famille Bota nyonso ba fan. Soki ngam nazaki na live ya bongo. Bolinga bo benga ngati. Bolinga bo gele ngati. Je pense même la ngaki na zalem susu, ba nga ba radienga. Mais est-ce que on nene ya sali, po nene ya na Dubaï? C'est ça. Alors, pour donner à ça à Dubaï, à ça moutou à orienté. C'est ça, non? Tout solo la bongo. Alors, ça fait très mal au cœur. Na bateau ba olinga belle vie na bolingo sincère, on va protéger la belle vie, mais
Bozo comprendre te que bateau ba olinga belle vie ya solo. Est-ce que pena mutu alinga kabada belle vie, mutu alinga belle vie ako sala eloko nene ya sali. Eloko o nene ya sali wana ko sala. Mais non. Et vidéo wana ekoti ba page, vidéo wana zoom chango na chaîne na ye, bazo finga belle vie. Na makambo oyo ba na preuve te. Sikoyo. Tant ba sali bongo. Ils ont protégé belle vie. Mais si on tali batouana, bango batali boso ba yaka koloba na public ke ngana sina zwaki mbongo na ngai. Lelo soki ba ngamo ba ke belle vie afuta rabato. C'est parce que bandeko botikela bango accès ba koloba na TV ke ngana sina zwaki mbongo na nga salaire nani bafuta ke mbongo salaire. Et mutu azolo balika mabongo, bo considérant te azolo banema kamba lukuta zo kosa te. Il faut ko gangela ye. Et lelo na munoko yaba zuma babana na misuba komani ke belle vie afuta ka batu pa fingele batu grâce à batu ba kenaka ngana tina zumongo na nga promotion on a évité promotion ba sala to so la bien ba sala na promotion ngani ba ya ko sala ba règlement des comptes na bango ba saka promotion ni ba biso ba gérer obimisa énergie pendant 10 minutes 15 minutes tu parles ozolo baka pona promotion. Na ye na chema yele na motiver ma famille bota na tanga ka ba nombre de vie na ye na chema yele na lati toge na che incrustation bobo na nga na sala ngo lisusu émission na ko telema na eliaka énergie makasi mais parce que ba biso yo tozo protéger belle vie mais bandeko o ba protéger belle vie te ba ça la bienvenue. Biloko aboye en tout cas moi na ebite so na obenga ngoni na ebite so na obenga ngoni alors yango nga na tuni mibeko oyo ba pesaka awa pas des insultes pas de boye est-ce que bandeko na biso ya libanda est-ce que ba pesaka bango pe mibeko wana parce que lelo mukuma mso ezo bima ya muto libanda fingi comédien moko boye. Allez, mais quoi est-ce que ma moko na biso ba otolo baka na Kinshasa. Leti ngaye le rolatanga ba kena komelanga na commentaire kuna bozui bo kisoni o mara kangi photo na belle vie ngaye je na finga ko marwa. Mais tellement que mutu mo ya famille bota. Afinga ki Omar, afinga ki papa le, afinga ki X Y, allez latis ko ngaye géri. Bo lembisa biso. Vraiment, ils a passé. Vraiment, ils a passé. Nathalie, vidéo na oki passe. Et puis, Zouma bangite. Zouma tiango na chaîne na un modèle, bazo finga belle vie, pas possible. Mobangi si biso bolobi, c'est ça que akokanga oya ko make up na Zouma depuis to uti c'est ça Zouma niveau zo finga belle vie nani sa fingi sila ngaleti ngao na vai na fingi sila wapi. Alors en tout cas famille Bota, je suis vraiment désolé, naza vraiment désolé makasi bolongolanga na saki na ba obolo barake. Ba chroniqueur wana bazo fingi sa belle vie ko tia komo na ngate longola ngai ko tia komo na ngate. Vous pensez que ce qui gère yaki pour intérêt mo mais ti lelo na ka pour na famille Bota pour na ba o ba la ki sa be intérêt ngana ya pour intérêt ngai na linga ndeko na ngai na ya ko soutenir ye na ya ko fingele batute na ya ko protéger na ba protéger si là. Et Lelo, est-ce que tu as protégé belle vie? Vraiment, naza désolé famille Bota. Bo bimisara na likambuya. Géri longo la vidéo. Vidéo ce qui n'a pas reconnaître na fini mutute. Na lobika vérité mutua ben ngate pour le balanga longo la vidéo. Na famille Bota na mona mutua za mukolo na ngate la batutu tolobela. Tala na ya na ba pété nanga na ya kolobela madame Belleville parce que za artiste nanga.
Aza ndeko asali musala ezo senga na libanda ba lobele oui mais biso no ba ndeko ne to soutenir. Alors bandeko ebele bozo silisa batu ba posa ya kolobela madame Belleville. Parce que loko esalami ya nene ya oyo. Et loko esalami ya nene ya oyo. Soke zalaki mutu moko ya Kinshasa sali yango. Soke zalaki mutu moko ya Kinshasa sali yango. Mutu oyo afingaka lobi afinga pe mutu wana. Ndenge nene afinga asila, lobi afinga Belleville. Bino boye ba ngote, ndenge azofinga sila, lobi afinga Belleville. Alors, nene ya utolo ba dernièrement ça ba voice asila. Toujours koluka ba problème, wana ce que nini mutu a Belleville. Alors, bandeko nanga famille bota, oya komona ke na lobi mabe. En tout cas, olimbisanga vérité za bokabwanité. Je crois bien bino no so botani vidéo wana parce que ya gabi tango ya koloba vérité et vidéo na tango salami oui live na TikTok. Pourquoi ko sala live moi bongo? Et ya gabi tango ya koloba eloko mo ya boyeke Belleville a bengana ka batu soki bazo finga. Il faut le loba prouver bisango. Si c'est réellement. Et moi je le sais. Mais va prouver ce que bato basakana batembe. Va prouver bango. Parce que belé ba bengana bango. Tant ya gabi ko témoigner bongo. Ay to vandi ka bonene a matina live do ba ki camarade na bango mo boye ba kosa ka public, ba kosa ka batu. O matisa mutu, o tike pendant minutes, azo finga modelo, azo finga wana. Espèce singa passi, non qui m'a bé. Ils a passé vraiment. Merci beaucoup. Nabatutu bolandinga. En tout cas, bo teninga rigerte. Bo teninga rigerte. Na moni place on ngai. Na so bebi sa musala Belleville. Na moni place on na bebi sa image ya madame Belleville. Babiso lelo. Toza na bolingo. Ya artiste. Babiso lelo. Tondima to fingama. Pona artiste. Kote msusu bazoloba. Okoma lokola kizengi. Côté Msouba Zolo, soi-disant, considéra kayote non. Moi, je le sais. Batouté, ser nanga considéra. Alors, et loko, c'est pas bien. Merci beaucoup, Nabino Toubolandi Bisso na Hot Basket Télévision. Merci beaucoup, Naba famille Bota Nyonso, Obolandinga. Merci beaucoup, na Papa Tigre, manager de l'X. Na États-Unis, la ville ya Texas. Merci beaucoup. Na Bibi Chérita, BBC, là où repose le cœur du chef. Depuis ville ya Aken, en Allemagne. Merci beaucoup. Na Dodé m'a venu sa joie au Pedro. Merci beaucoup. Na maman Aline na Toronto. Merci beaucoup. Na maman Brigitte Nkoufi. Merci beaucoup. Na maman Nyon sur la famille Bota. Je crois bien. Toujours à la filmer na biso. Merci beaucoup.